Evelyne, pendant que pasteur Makolo alingia bakisamo aliloba na makambwango, n'est-ce pas? Bon, mais quand on kolukila biso parce que bachaki extrême que ya ndeko Daniel Mwemulunda, révérend pasteur Daniel Mwemulunda président ya CNE, réaction na ye tous notamment extrême que après maloba ya ndeko na biso Makolo, pasteur Makolo kotambola, pasteur Makolo tambola. Et pendant ce temps, bon, le absolument élément na élément ya journal à l'opi. Merci mingi ndeko Loshima. Tango na moni ba papier oyo nalingi na senga na yo pe na bandeko bazali awa bopesa ngamwa ngonga muke po na limbola malamu. Topesio yango. Eloko liboso comme nazali membre ya gouvernement tel okola monsieur Lambert Mende donc na kocha bagante. Ngana koloba na nini na kimia nyoso. Na kimia penza et parce que son éminence pasteur eloko ko éviter kaka ko pesa sous moto te ngai naza kote ya bato bapelisa ka moto te nga musala naza nango ezali musala ya un peu différent na o nazomona awa nga na kopelisa moto depuis obengaka ngai awa na yaka kaka koluka koboma moto et lelo nazoyaka na nzela yango mais en utilisant les mêmes termes que cardinal alobi nous devons être au rendez-vous, il y a vérité na justice et la vérité na justice ezali quand même eloko oyo il faut totala yango pe na kati na bizaleli et tango na tangi banini oyo eloko moko retenir attention na ngai ezali ba date oyo tous les documents kasura tangaki tout à l'heure ba date na ba heure ba document oyo ezali ba document euti na internet ça ne trompe pas parce que la kisami malam et na internet balobi lundi 12 décembre 2011 à 6h36 de mokanda oyo Bitangilai a commis Augustin que je connais bien nini nalingi na lobaboy eloko na liboso ba congolais basosola que biso ngonga ese leki tango tozalaka kobika na ba club de Binza ça c'est révolu donc la république des amis, la république des corporations, les amis de Binza, les amis de Esili tokomi na période ya démocratie elingi koloba tango zo loba au tenir compte na intérêt il y a le plus grand nombre wana likambo na liboso. Je ne suis pas d'accord na méthode oyo. Moi je suis un homme d'église aussi, je me soucie beaucoup du vécu quotidien il y a peuple congolais et nalobaka tango nyonso na mibombaka te et je donne mon point de vue conformément na liloba na Nzambe et puis conformément na morale. Je ne suis pas d'accord avec les cardinals pour plusieurs raisons. Raison na liboso, je crois que toyebani n'est bien na poto cardinal soki azolanda to bato mosusu bazolanda bayeba ke toyebani ne bien na poto tozalaka koya kokamata ye esika afandi tomemi ye na ndako moko quelque part na Bruxelles, place Madou. Je donne des précisions, place Madou na batour na place Madou na Bruxelles Saint-Jos akende kokutana na nani Honoré Ngbanda ngai na kati na motuka na chauffeur ya moto azali bokilo ya Ngbanda toke komema ye tokotine na ndako wana basololi na Ngbanda biso na couloir tango zolo ba ye mosengo oui je vais expliquer parce que dit mboko oyo boye il est venu le temps oyo soki vérité est à la vérité ngai na lobi yango et je peux prouver ça. Amen. Wana eza eloko na liboso. Donc mosengo pasinya ayebi wana komina no cardinal Temazo Bunda po akoma cardinal. Il était reçu par Ngbanda à Bruxelles, ça fait plusieurs années maintenant. Eloko na liboso. L'objectif ezalaka nini? L'objectif ezalaki que
ngai na uti na ba place ya mabe. Donc ba biloko nyonso ça ne me surprend pas nga na bada ko sala yango à merveille. Et na ko lakisa bino par A plus B comment euti parce que euti ko tuna question euti ndenge nini. Ouais na ba biloko nga na zaki ko sali sabato. Donc c'est des choses que je connais très bien. Parce que pesinga minute mbalim ça na ko expliquer yango pour que bana ba comprendre malamu. Olobi minute mi ça on appelle sur mitane. Na ko lobango malamu. Pourquoi? Bravo. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est important, et ça na hauteur qui il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on veut dire. Hein? Dans la critique historique, il faut que tout n'a qu'à qu'est-ce qu'on a dit et qu'est-ce qu'on a voulu dire. Parce que pour comprendre l'attitude de Yamosengo, c'est pas ça qu'on appelle le non-dit. Hein? Pour comprendre l'attitude de Yamosengo, cardinal, il faut qu'il y ait objectif naïe et zali nini na kat na makambo azoloba et azali elongo na banani po bakoma na résultat nini. Voilà. Pourquoi je le dis? Pourquoi na cité likambo ya rencontre oyo ngai moko na kat na mutuka tomemi quelque part na ndako ya ndeko moko azali na Saint-Jos totie ye kuna parce que nani honoré azalaki wana basololi ezalaki avant que honoré banda a commis livre. Il y a mis balo ya komaki sur les réseaux mafieux, tout ça, a pessillé. Yé Mosengo. Pourquoi? Parce que, ce qui bateau balandaka ba internet est malamu. Na pesi exemple là na kozongela yango. Ce qui bateau balandaka internet malamu bakomona ki il y a à peu près une semaine et demie. Une semaine et demie ou 2 semaines. Site internet ya Honoré Banda et publié document moko ezo senga Mosengo ke tokotala mbalo yo soki Mosengo a prendre la décision ya koloba la vérité au peuple. Avant les résultats à ba élection, Honoré Banda demandait déjà à Mosengo ce qui a causé la capable ya koloba vérité au peuple. C'est-à-dire vérité sur les résultats ya ba élection. Vérité selon Bango. Selon Bango. Tikangana loba. Parce que nazo trouvé coïncidence ou on suspecte. Hein? La coïncidence elle est suspecte. Et suspicion ezali alimenté na nini, alimenté na proximité oyo Mosengo azana yango na Ngbanda. Que ngana yebi parce que j'ai assisté na proximité owana. Or Ngbanda na ngai tozalaki batu oyo tolingaki moto epela na mboka oyo. Ngana bimi bango batikali na logique yango. Bimi pour comprendre na bimi pour na comprendre que ça lokuta na loba yango mingi, je ne reviens pas sur ces bêtises là parce que j'étais vraiment dans des bêtises. Voilà. Bon, sans le savoir. Oui. Alors, maintenant tango il y a 1 semaine et demie ou 2 semaines, Site Yangbanda a publié un document pour dire tokota la ça y puis qui Mosengo akoloba vérité et pas na peuple. Mosengo alobite atiki ba résultat ebimi eloko pesi tusulikanisi ezali document oyo l'église catholique ou opium du peuple congolais. On regarde que 5 ans elobi bien bato basalaki likambo yango bazotomba mais c'est pas possible. Comment l'église catholique est kolobate ozomona Mosengo ba document lokola oyo eza lokola pression. Soki bongo te biso tokokende na nini na Vatican tokolakisa ndenge nini l'église catholique eza ko jouer rôle nango malamu te na nini na mboka tout ça. En réalité eza likambo ya église catholique lokola motango na bato te eza likambo ya bato oyo moko ya bato oyo bazo diriger l'église catholique mais qui en réalité ne représente pas la volonté ya bato oyo bazali na kati l'église catholique. Parce que les catholiques ont souffert dans ce pays. Vous vous souvenez de ce que Ngbanda fait ici le 16 février 92. Et je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre comment Mosengo catholique peut s'allier à Ngbanda qui a perpétré le massacre du 16 février dans ce pays, dans cette ville. Je ne peux pas comprendre cette proximité. Alors, document lokola oyo et comment mis à quelle heure? Le 12 décembre. Regardez-moi. Le 12 décembre à 6h36.
Et Mosengo publie son communiqué à quel jour? Le 12 décembre 2011, voilà. Dans la journée. Le document Oyebimi, na 6 heures, Mosengo a lobby. Le même jour. Le même jour. Voilà. Dans la journée, Fina a commis Tuna, na 21h, le même jour, 12 décembre 2011, à 21h04. Est-ce que... c'est M. l'abbé Pundu. Voilà. Pundu à l'obi. Voilà. Na 21h04. Voilà. Pundu à l'obi. Chers combattants, comme nous l'avons dit, ils l'ont dit où et quand. Et avec qui? Les nous là, c'est qui? Voilà. Ça veut dire qu'il y a eu des réunions qui se sont tenues, dans lesquelles les Pundu et les autres ont dit des choses. Alors maintenant, comme nous l'avons dit, profitons de la déclaration courageuse. C'est-à-dire, Pundu ne pouvait pas parler avant la déclaration courageuse de Mosengo. Il fallait d'abord que Mosengo parle dans la journée pour que lui prenne... Allez, nini machine naye akomana ba combattant pour dire au moins une déclaration wana Mosengo courageuse c'est que la ya loba pour que biso to kota na action. Di makambo ndenge oyo comment moto alingi toka parce que na lingi très sincèrement to kota na makambo ya conflit ya ba communauté religieuse était. To kota na ba piège na bangote. Po ba église ba Kristo bazo kende na ba église baza bato na maina makila bamona kapasi bazalaka na ba problème na bango lokola biso nyonso mais bato nyonso oyo bazo senga mopilie kufa te. Je voudrais que likambo yo tobima na yango ke ezali nde likambo ya l'église te ezali likambo ya Cardinal Mosengo na raison moko boye oyo ezali en contact permanent avec bato balingi batumba mboka na à partir ya contestation. Moi j'ai fait un document que j'ai publié na ba ambassade. Je leur ai dit que ekozala na bato moko et j'ai dit ça à qui de droit. Bako profiter na ba contestation après les élections pour que ba permettre kao ekota na mboka oyo na kombo na Yesu Kristo na lobaki na bino mbaleleki qu'il ne se passera rien. Amen. Baboko makasi. Merci pasteur. Voilà. Il ne se passera rien na mboka oyo. Ce qui va se passer, c'est que Banamboka Congo bakolanda songi ni abamindelete parce que Fina aye kolobalikamo kabi et c'est vrai que Yachiti a déjà formé son gouvernement parce que ça c'est l'événement qui va suivre. Voilà. Est-ce qu'il a déjà formé son gouvernement? Voilà. Est-ce que Washington est-ce que c'est vrai que Washington a demandé à Kanambe de partir? Washington n'a au droit de demander à quiconque de partir. Bato oyo bakosenga moto akende ezali bato oyo bavotaki. Njokande bato oyo bavotaki bavote Joseph Kabila Kabange. CENI asali déclaration oyo wana. Ba chiffre oyo cardinal apesi. Ce sont des chiffres faux. Pourquoi? Parce que tozonga masima moke tolandaki awa ndengeni ni site ya CENI ezalaki piraté. Ba publier na site ya CENI ba chiffre moko ezalaki fantaisiste. Les chiffres circulent, mais les vrais chiffres existent. Bureau par bureau se trouvent dans un CD-ROM. C'est un CD-ROM que Ngoyimulunda Daniel apesaki pa ina nyonso et ba chiffre wana ezali lelo ndenge tozolo ba publier na site ya ba chiffre wana ezali publier na site ya CENI. Au nom de l'amour du pays, au nom de l'amour du prochain, au nom de la volonté qui est la sienne, et je l'ai parce qu'à chaque fois le Bakayango de protéger, d'assurer et de faire en sorte que la paix civile est à la sauvegarder dans Mboka. Au nom des 10 commandements. Et nous appartient pas. Parce que Ngai naza mwana Kisangani, azalaki archevêque na Ngai na Kisangani.
malheureusement, il n'a pas vécu comme la guerre. Parce que la guerre, il y a 6 jours, il y a Zalaki, na Bruxelles, na Belgique. Bisoto yebi, la guerre, c'est ce que ça veut dire. J'ai parlé de ça avec Colette Brackman na poto. Tout na Colette Brackman a koyeb sa que Sengo azalaka tango na guerre à 6 jours azalaki na poto. Bisoto yebi dengeri cathédrale na yendenge ezika kana moto ndenge ba bombe zalaki kokoko ya tout ça. Bisoto yebi passe ya guerre. Et bisoto za bato pamba. Soki bombe ye bisoto kokufa na ba bombe. Soki guerre ye na Kinshasa wa ekopesa Mobutu. Son éminence, c'est que je vais vous demander dans l'amour de Dieu et dans l'amour du peuple que nous prêchons tous, soyons justes et soyons, disons la vérité. La vérité, dans le cadre de la élection, trouve entre les mains de la CENI et la vérité se trouve dans les sites de la CENI. La vérité se trouve aussi dans les PV de bureaux de vote. Lesquels PV, certaines copies na yango se trouvent na Maroc. Si contestation il y aura, que les témoins a que prévaloir yango et pas une cour de justice. Cour suprême de justice qui fait fonction constitutionnelle. Kunande bazuzi bako déterminer sur base de ba procès verbaux par bureau, va confronter les chiffres avec les chiffres produits par la CENI. En ce moment-là, et en ce moment-là seulement, que Tokoki peut déterminer la vérité. Ça aurait été mieux par la sagesse que tout ceci se fasse en ordre, parce que ce qui ordre est alité. Vérification ana ekosa le manandenge malamu nous appartient pas. Créer les doutes dans le cœur des fidèles que nous prêchons à travers le pays. Profitant du poids numérique. On a créé Mobulu. On a créé Mobulu pour permettre sérénité et travail à cour constitutionnelle. Et là, on a 5 aboués. Soki, mission Oyo. Et ça dit, mission Oyo, outil na bangbanda. Pour Eko Manandela. Olo bayango bongo pour préparer bateau na contestation. On met à crédibiliser la contestation. Parce que Mosengo, ça n'est pas n'importe qui. C'est le cardinal. Mosengo, c'est le chef religieux. Oyo, Azali na bandimi ebele na mboka Oyo. Mosengo, c'est la crédibilité. Soka lobby, bateau bakoki koyo kayo. Alors on peut utiliser bateau loko la bango. Mais au nom des amitiés, nous ne pouvons pas embraser un pays. Au nom d'une certaine république révolue, des corporations et des amis de nous mettre la paix civile dans ce pays. Il est un temps où Tozalaki na dictature. Aujourd'hui, nous vivons les temps de la vérité et la justice électorale se trouvent dans les urnes et les urnes ont parlé. La CENI a publié. Il appartient la Cour suprême de justice de trancher après avoir koyamba ba PV ya bureau par bureau. Merci. Maboko makasi pona